que Nathan Ali, Reine Ali, ben toi tu vas ici. C'est-à-dire Nathan surtout soleil, hein, ça me va il me saint. Bon ça me va. Batu tozaka basumu kinanzela lisuma dana elle to kabwana kana nzambe. Adona na biso bosika na ye. Voilà pourquoi tant que tu as comme soleil na Sinaï, peut-être bako poussa na te. Parce que ça nzamba babo kitema ocha ba limite. Pour ça, vous êtes bien na ngomba te. Ate toujours mobeko. Pour ça na posa na biso te pour taki basumu ki. Mais ça na temps. On te s'approcher pendant la reine, il y a l'île. Parce que Jésus, comme il a ses amis, il est Abi, c'est lui qui m'a dit, Abi le Père. Parce qu'au moment où le soleil a aucun année pour l'an dans la carte, il y a Sanza. Sur le moment où Sanza, Nakata ya sanza soleil za nakati. Donc au monde soleil, au monde sanza plutôt va au monde soleil nakati. On a colloqué dans Jésus habité la plénitude divine yanzan. Tu vas dire la pamba. On dit Moïse a ouda na ngomba kitu doit soleil c'est pas quoi la été. Ah, c'était pourtant la soleil famille banane. Na loleni mususu. Pour ça na bébé na nzamba, il faut la tailamba. Akota na kati ya lini. Okota la moyo gote. So ba gote la moyo, miso okufa yo. Ma miso zondi. Mais ota la sanza. Sanza dimi, ota la mobiso nyos. Ata 5 10 ota la sanza. Et ça l'autre. Parce que Nzambe tant azolongwa azo changer sacerdoce nde akomi kobosa na mabe na biso parce que le roi est censé ayoka conseil te azape mutamawate parce que pendant la loi mais tango conseil azali koya babi Dieu le roi azobosa na mabe akomi mutamawa nde tozali le conseiller c'est Jésus. Dans le Zamba yokaki mawa eza na tani na ta ya ngolu parce que conseiller a déjà autobéni Yesu Masia ou azali ko intercéder pour na yonanga na doit tatata c'est-à-dire le quoi la conseiller azali c'est qu'il nzamba ko bobosa na mabe na yo na mona lelo osayika mabe papa ni bisana sincèrement soko se repenti ali bisi. Ali bisi pourquoi? Parce que à la makila mozo lwa pona yo. Na beta ma bipona ye. Na nyoka bipona ye. Papa, kotangile mabete yo ke na mao. Les conseillers d'Anzam. Autotal la ligne. Parce que na ta ligne, nous mona ke ba minzoto ezali dele. O minzoto na mukana jenza ngande ba Nzam. Yes, alors lui, dans ma vie na one, donc mon mise écolo, tel sera ta postérité. So que pe na bana Jacob, baba, obi les 11 étoiles, biso ba bande bona, ba ibana. Hein? La ligne ezaki mama, soleil ezaki papa, et simba qui soleil na ligne, ba sangana ba koma eloko. C'est ça le mariage. Bana bako se manifester na ta ligne. Nzamba sa bonisa ke toko zonga ka pembeni na ye na ta histoire. Et on a cette ami Jésus kufaka na pokwa. Yende les véritables lignes. Et puis le dit tant azokufa moli le koti. On a confirmé que moi il a dit. C'est-à-dire, à Koufaka l'histoire. Dans le but que tant Moïse, tant à Zoki dans l'Angoma, Batou Bakoua pour la Moïse Bouete. Il passe pas voir. Mais ce que comme ça n'a ni. Jésus peut la montagne à Komaka soleil.
Mais ma pote ma monnaie ma terre et déranger ma moto. Hein? Le même soleil, mais tant que ça me fait comme Moïse, c'est insupportable de bataille. Le même soleil, tant que une autre béni Jésus, parce que Jésus a une faiblesse en Zambie, c'est la femme. Au Kanganzambe côté, au Bétanzambe, au Zambie, Tamazana, au Jésus. Alors ça, on voit, basé au Kangaï, tout le Jésus, Abingaï, Bakoy, Bakoy, 3 fois. Si y a volonté, d'habiter sur la zone de Bango, Naga Soleil, Naga Lyon, Bateau Bobikate, Andi Babingaï, Mozangaï. C'est-à-dire, les mêmes millions, Yende à Lyon. Andi Nami Pesa, Ami Sali Femme. Quand vous voyez que vous avez un soleil, ma pote, si potaka comme un soleil. Parce que ça quitte un mawata abonné. Où il y a un soleil, c'était les rois sages. La sagesse. Autorité, la sagesse, c'est l'enseignement. On est dans la proverbe, si je ne me trompe pas, verset 14. C'est l'enseignement. Et on dit Jésus avait beaucoup là, babina boigna. Parce que les rois sages, les rois sages, ils avaient Nzambe, Naboyo Kanyasika. Et puis, na reine ya Yesu, ils ont venu ensemble na ye. Nous avons une manifestation, il y a Mizoto. Aza élevé du colo, ni se peut oser élever le monaï. Voilà pourquoi après ça, il faut pouvoir du problème de ma vie. Après ça, il faut continuer. C'est ça pas matin, parce que ça tant que ça c'est le c'est changé. L'invitation de la nation ministre de continuer. C'est ça que je suis parce que nous avons quelqu'un dans les médias. Pour nous pendant nous surtout Yesu azana kati na biso église comme le roi toujours gagné na ye. C'est que manifestation bana Nzambe auto bengi les étoiles. Tawanani ezata oyo les rois sages asauti na prison abimi na prison tant en 2000 pour régner. Et au moment où Canada philippien de au moment que Philippe Azomabi comme il était obéissant en immédiat que les Gokufa Babi Dieu l'a souverainement élevé. Oh bah tout le monde Joseph. C'est tout le monde Joseph. Joseph a côté dans la prison dans le à moi sa Potiphar. Madiga Saraki m'a bêté. Alukaka moi suanate. Mais pour na couper ça, moi ça n'a que Abika Azala justifier le bosso ya bateau. Aganga monoko. Tina côté dans la prison. Mais prison des Alaki Nzela oyoye falaki abima po aya korinye. Tant que Joseph aza pona koya korinye, yebake tolobaki panete oyo ezalaki lipa akozala bile ya bandeke. Et chanson oyo eza molimo ekozonga na kiti ya bokonzi. Kona kolobaki Jésus si la quoi après ça, on te pour la biso. On les a bilés. Mais une chanson, à Mantaï Nicolo. Voilà pourquoi tu dis qu'il y a un autre à Joseph. Moutouakopé sa réponse.
que motomo à côté na prison ça est chanson parce que bazaka ne ensemble et ça est chanson yenda kolobaki autrement yenda na makoko fungula buku pe kubuka bandanga awa ange wana ndezo de chanson parce que ange apocalypse 5 oyo bana Jean Kolela te il y a les lions de Mishnah qui a vaincu qui a vaincu yende mutu azana makukia kupiso nimbola ya ndoto ziwa autrement ya kofungula buku pe kubuka bandanga parce que ndoto wana ebomaki vi soki nimbola ezalaka te nzalenge kotala église bato baye bakufa autrement vie ya bato ezalaki menacé mais mpo bato bazwa vie il fallait bapesa nimbola yango wana ata na église soki nimbola eza te je vous dis que moteta ateyaka apesika makomi sans l'interprétation aza mobomi yana lobaki bato mingi bakangaka bacriminel oyo bazobombaka bomitu moko mibale mais bamosusu mokili bazanga koyebaki baza bacriminel pourquoi baza bebe na miso ya mokili bacriminel ya solo ce sont des prédicateurs qui prêchent mal oyo azopesa bato mobeko nzokanda azoboma bato aoko bato ebele mbala moko pourquoi parce que sans l'interprétation c'est que vipe ezake malobo toteyaka ya nzambe ezalaka nde nimbolama fo kolongola baenigi na oyo eza na ekiti kopesa libota pensée oyo ezopesa vie parce que la pensée oyo eza na ekiti yango nde vie mpona omona nzambe omona bato mosusu bino bointerprétaka bino nisoka interprétation etomoni yango papa non amona ngombe mais ngombe komiseka ye aobi amonaki ngombe amoni ngombe mais na interprétation ngombe komiseka ne c'est-à-dire l'interprétation eza na vie oyebi mwana nzambe sambelaka makasi nzambe apeso te bazopesa yo sans sécurité parce que eza mpona lobiko na yo yo kasi so babi la lettre tue l'esprit vivifie nde makomi otutanga ebomaka mais bomo eza na nimbola. Voilà pourquoi Jésus po abikisa ipo apesa makila oyo eza na kati ebima na kati ya makila nde vie eza o makila ezalaka na kati il faut mela oyo eza na kati c'est ça la vie tomoni nzambe ayebisa Israël bolia bête étouffée te bête étouffée c'est l'écriture bête étouffée ize banyaka te mais po balia il faut babimisa makila eza na kati nde balia soki pense l'écriture eza de vérité kosakoshaka na mateya lolenge wana te parce que ekoboma yo yeba ke pharaon azalaki na ndoto bazali na posa ya nimbola parce que biza na nimbola mpona kokende moke moke na koshite nazolinga osimba eloko eza très important ke tozotalisa yo le roi sage oyo azota na prison ayete ezalaki nde yesu masiya parce que nde vérité de Joseph. Joseph bandeko ne baoboyaki kokonza biso te kuna ntango azopesa ndoto babingo bakokoye kona biso ntango mpe yesu aye babingo nous allons comme roi César baboyaka Jésus
baponani César wana. Mais Jésus, il faut pour que il est venu se laisser, les sœurs ne pas réussi à quel point ma paille. Nous moni Joseph Kolomakana, mais Azoko Mamukonza dans Égypte. Et fait Azoko Mamukonza Égypte. Oh, Yesu poya na eba na biso ba nation, c'est pas pour fanana. Donc il faut qu'on dans la prison. Soka bimi na prison, c'est oui, n'a pas la biso. Voilà pourquoi quand je suis dans la prison, on n'y va ni na te, il est beaucoup d'Égypte. Il faut pas tomber en Égypte. Voilà le dit. Moto moko ta tomba likolo sans corona. Obina kama nzaba bi c'est moi Dieu qui conduit les pas des fils des hommes. Et kama matala batana nzambe. Mais l'Égypte va bi moto tomba likolo te sans accord avec Joseph. C'est kadra ki nzambe. Joseph va nzambe ko bila nzambe. Oya ko kama na matala ba ya moto mukilité. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en prison, il faut que la statue n'aille à Nzambe. Les Sazali, Nzambe Mokuma. Nzambe Oyo, Akilaka. Ndingazalelo, Nakasi Gris. Demain, Nzambe Nangamona Bino. Assistez Bino. Sera toujours disponible. Pourquoi la basali wa umu na bino Torobaka soko za na busenga na biso numéro zali 089 52 76 295. L'église toza jisa na mitende na temps présent Torobika ka bala kiso kina ali temps présent avenue Gaza numéro 8 na leto sana na bandeko Nzambe nanga apambola bino na Kongo des Sud.